Bonjour, bonjour, bonsoir. La famille, ça dépend de la Bozali. Ngai wabino nazongeli bino lisusu na pokwa lelo poto solo la CG asika. CG auto bengi illettrisme. CG o eza lisusu tabou puisque eza ba tabou mental, eza ba problème o ezo ko bloquer bato na vie auto bengi illettrisme. Yango na ye na pokwa lelo poto beta c'était puisque eza pele ya ba tabou oyo to lobelaka pena mingi te na société na biso congolaise oyo bato mingi baza vraiment ouverte pour baloba qu'est-ce qui se passe na vie na bango quotidienne. Donc yango na ye na pokwa lelo na invité na ngai maman Chantal pour tout passer ensemble message, tout partager l'expérience y a illettrisme na communauté na biso congolais puisque ça ba problème ya santé mentale oyo bato ba komi na ba faible pour na ko participer na ba vie quotidienne na ba vie sociale culturelle politique parce que baza na ba handicap oyo to bengi illettrisme. Yango na pesi parole et pas invité na maman Chantal. Bonsoir maman Chantal. Bonsoir maman Emedoc. Comment allez-vous? Ça va, tout va bien. Et toi-même ça va? Ngai pe ça va toujours bopikiliki bonzoto. Merci vraiment pour la présence pour l'invitation na yo na plateau na biso na Merci Papaleo. De m'avoir invité hein. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre présence. En tout cas, sans tous bataille belé, tous aux côtés la CG à illettrisme. Est-ce que vous avez vraiment une expérience et c'est comme là yo oyebi mutu na environnement famille noko tante copine collègue o yazana ba même problème puisque ils ont vraiment grand handicap na communauté na biso o to bengi illettrisme. À vous la parole. Oui, bonsoir et bonjour chers auditeurs. Peu importe où vous nous suivez. En fait, je ne vais pas dire, j'ai pas eu cette expérience, Dieu merci, mais autour de moi, il y a des personnes qui sont limitées. L'illettrisme est un handicap en fait. Les gens sont bloqués. Parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas en parler. Parce que c'est honteux en fait. On ne veut pas s'humilier à dévoiler ces parties de nous en fait. Donc l'illettrisme est quelque chose qui éloigne des gens de la société. Ça apporte des limitations. Et on peut pas donc intégrer dans la société normalement et avoir un emploi et avoir une vie sociale correcte. Donc oui, malheureusement, je connais quelques personnes qui sont dans cette situation d'illettrisme en fait. Merci beaucoup maman Chantal pour la parole. Ngai nazalaki mona muke nazwaki chance wana okende école ya ko apprendre quelque chose na école et bato mususu pe bazana chance wana te ya kozwa éducation scolaire. Est-ce que bato oyo yo passer biso message que oyebi quelqu'un salaki nini po bakoma po bazala aider puisque il faut sortir de ça. Et ça ba tabou moko eza ya honte, ya ba doute, ya kobanga, il faut vraiment ko sortir na kawana. Est-ce que expérience ya mutu na biso oyo azaki pe na même problème ezaki ndeni na vous la parole? En fait bato bazaka ba illettré eza na deux façons. Eza na bato musu baza ba illettré azaki na scolarisé mais par manque de pratique à perdre surtout. Là on parle de quoi? De savoir lire, écrire et faire les calculs. Et puis eza na catégorie mususu bato mutu azwa occasion wanate. Ça peut être problèmes familiaux, manque ya ba moyens ya ba parents kotinda mwana na école pour na kotanga eza ba situation ebelé oyo tozana ngona na mboka na biso. Donc ezali moi passe. Ezali moi passe alors et me rappelle pas problème ya muto moni aza sous na confiance en soi te a komi ko se sous-estimer a komi soni a komi bimisate a komi bimisate liboso abatu po ba yeba ke aza na problème. Et pourtant ndengo oto le ba mama Emerance chaque problème il faut qu'on me mélange ba solution. Donc ngala ngoloba ke il n'est jamais trop tard. Eza problème ya âge te maman eza problème ya ki bon pakate ozala mwana ozala tata ozala maman il n'est jamais trop tard. Parce que awa même en Europe tout le monde na ba université na ba école musomona ba mpaka pena na kati école ya primaire ake kotanga parce que boy azala limité aboy azala
azala donc batia pembeni donc anga kende liboso na vie na ye parce que soko za na ba rêve est-ce que yo lelo koloba ke ngai te nga bangonga na ngeleki omoni eza trop tard moi na tanga lisusu eza te ou bien problème en mbongo c'est compréhensible mais il faut approcher ba structure mingi eza nango ata na poto awa soko otanga te okoko bandela ba classe na yo obandi ba alphabeti okozwa au moins un niveau basique un niveau normal ozo permettre yo otanga pe okoma parce que c'est un sujet très 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 important très humiliant mais okoka soni anini makambo eza ebele mpe okoyokela soni me wana oyoka soni te so mpo olingi bato bayeba te yo moka na kundele mpo ke osali badémarche wana ozwi na ata professeur privé azotangisa yo eza mawa tro neti na bamboka na biso toza na baekole ya ndenge wana te baekole pour les illettrés ça n'existe pas donc baresponsable na biso mpe ils doivent penser à ces personnes là parce que ces personnes là baza un peu abandonnées et livrées à eux-mêmes. Et aux hommes, on a vivre une vie médiocre, baza un peu ridiculisé et parfois maltraité. Donc voilà, c'est ça, c'est très très important. En tout cas, merci Mingi Maman Chantal, Oza vraiment totalement a raison. Puisque tous les analphabètes, aza moto oyo ayebi ni écrire ni lire et moto oyo azali illettré ayebi kokoma ayebi kotanga mais aza capable ya ko aza na handicap ya ko comprendre message ya ko comprendre l'écrit yango tozobetela sujet ya lelo oza na raison Maman Chantal pour na mboka na biso eza vraiment problème ya éducation soutien vraiment ya bato o baza na problème wana ezali vraiment te et alors yango vraiment tozobeta c'était na ministre ya éducation ya biso na Congo kuna atala quand même cas ya bato oyo il faut ba mobilisation ezalaka pe na mboka na biso pona ko mobiliser ata pokwa moko weekend moko boy ko mobiliser bato oyo baza na problème wana puisque tango za na problème wana mental na yo pe eza en bonne forme c'est ça le mental na yo pe eza abîmé oza vraiment na nini na importance moko na vie sociale psychologiquement et même un peu ba problème oyo la personne a commis kitisa a commis kitisa to ko bombama ba yebaka te nga na tangaka nga na tanga o commis ko kosa mais c'est pas important o même ba lettre no bato musu batangela kayo etc. Ce n'est pas une bonne chose parce que même on a besoin d'un dicton baloba en français que si tu veux cacher un secret à un Africain, tu dois l'écrire dans un livre parce qu'il ne lira jamais le lire. Il faut bannir en haut. Il faut bannir en haut parce que maïele et ya kandengeni maïele zakasu qui aux ana volonté on a kotanga ya découvrir tant aux otanga aux ba livre aux otanga aux maïele tant aux ka information aux maïele aux otala neti programme est un peu éducatif même à la télévision on peut quoi apprendre nga français maman nga yeba nga français azo lo bango on dirait vraiment que c'est quelque chose de normal mais c'est pas normal et bon ce qui na katio question te bon ba maman oyo baza pe na ba problème wana et baza na besoin ko kende ko bimisa ba mbongo na ba banque ko sala ba course puisque tant ozo kende na magasin ko sala ba course faut pas koyeba eloko nini o ba komi na magasin ba sukali ba biloko alimentaire to trouva na magasin donc ce que ça na ba complication na ya kotanga ozo dépendre na bana na yo puisque bana na yo bakendaka école bana na onde fallait ba yedaka yo mais siko pona ba maman na pe baza bloqué bakoko kende ko sa ba course te bakoko retirer mbongo na banque te bakoko participer na ba vie sociale te bazo dépendre na bana ou bien na ba papa na bango na ndako c'est exactement bango conseil nini est-ce que ça na ba ndwa oyo bakoko kende pona ko s'inscrire pona ko landa ba cours na ba bibliothèque ça na ba bénévole nde bobengaka biso aweze belé hein biso atoza na ba structure ebele ba ASBL ba association baza na ba programme wana pona ko tangisa bato soutenir bato parce que toza pe na ba communauté mingi ka ba communauté na biso ya Afrique centrale te mais ba communauté musu ezali au moni que mes parents koma na poto depuis 30 ans mais au moins na parents maman na papa moko ayebine kotanga te
atako tu français malonge ezate batalelaka bana batindaka bana na école bana ndemba bakoma osala ba administration nyonso tout ezala ngo mabete bana tobotaka bango po basunga biso so pe tokoli mais ce que je voulais dire c'est que il y a moyen ya kolamuka ya kotanga pe ya ko se valoriser ya ko banda koluka lisungi et puis ya ko banda koyekola il n'est jamais trop tard trop tard ezaka so kufi so oza na bomoye ba ke oza capable ya kosala nyonso tout okoki kosala en plus pe nga pe na koko bakisa mwa moke soki oza puisque moto na moto aza na métier na ye elingi koloba te lokola oza na problème ya illettrisme ke okoki kosala eloko moko te donc soki pe okoki misala oyo apasi to kosala pe jardiner okoki pe kokende koapprendre kokata suki neti biso pe na milieu na biso ya bakongolais tolingi bavie ya bacommerce mais sikoyo nde mpona koyeba kotanga bambongo oyo bandoko tia na saki oza na besoin ya kobanda lisungi quelque part po avancer en plus pe mpona bamama oyo bana oyo baza babotami na baparents baza séparé à bas âge donc baboyani et bana bakei ko vivre pas banoko bakoko ou bien babenga ngoni côté batikaka bana orphelinat ou bien adoption exactement wana pe memaka ba problème cognitif tant moi naza na ba problème cognitif aza plus chargé na mutu na ye donc akoki pe kotanga malamu te na école donc aza toujours na ba problème aza na ba traumatisme moko ebele aza na ba problème cognitif na mutu na ye po na ba problème oyo ezoleka na ndako ou bien na ba problème ya communauté eko basculer pe mwana mutu po atanga malamu wana pe za un des conseils ya ba parents parce que kotia mwana na internat il faut qu'on en a ba raison valable bamisu batia bana internat parce que mwana ngo aza mutu pasi mingi mwana ngo alingi classe talinga kotanga te non parce que mwana wana pe aza na ba trouble peut-être ba trouble il y a côté sensitivité amour partenaire amour maternel ezalité manque de tendresse et tout ça chez l'enfant à cause de la traumatisé au moins autant en état ça en fait blocage moko boye bino boko mo lukele ba psychologue ba makambukeli kinzokande azo senga kaka ba considérer ba parents bolinga ba parents na ye ndeko fongola mwana aye ba kotanga si tout kuto eza kutu ekoki kozala pe ba problème psychologique te na communauté na biso ezalaka ba loki kindoki ndenge na société na biso toyebi makambo susu te toyebi ka kindoki o ba loki non d'abord il faut koyeba problème eza nini problème yango ewuti wapi na moyen nini tokozwa tokoluka lisungi poto sunga ndeko na biso et ça très important il faut totika ba mentalité wana ya kaka ya kindoki elobi nango papa de show na communauté na biso il faut totika na makambo wana ya kibondoki totalela nanu ba côté rationnel ba côté rationnel et logique voilà exactement en tout cas poto clôturer sujet na biso lelo o vraiment ça très important et ça ba tabou munene lo ba marape vraiment te sikoyo maman Chantal pona conseil ni no pesi pona ba autorité na biso na mboka na biso pona problème ya illettrisme ya bato baza na problème wana na mboka na biso conseil nini na mukuse oui ministre éducation ba autorité na biso bo fongola ba centre spécifique pour na bato batanga te bazwa opportunité wana ya kokende kotanga te voilà un centre pour les illettrés ou centre contre l'illettrisme voilà c'est très important pour notre société. Et voilà, la bibliothèque publique pour na batu ba kenda kotanga ta ba jeune na biso. Oui, voilà parce que tozaka na ba structure kaka privé tozana besoin ba structure éducative publique. Oyo mutu surtout azan accès à kende na bibliothèque azwa livre atanga ou bien ba cours wana pe za la organiser. Voilà, mais on va voir entre collaboration entre Bokono Boabiso, na CKS et puis VDG. L'année prochaine, nous avons un petit projet par rapport à ma solo, il y a illettrisme. On va essayer en tout cas de démarrer quelque chose. En tout cas, merci beaucoup Maman Chantal pour la présence dans le plateau, pour nous partager l'expérience. Dans ce sujet est très important pour toucher plusieurs millions ou milliers. Il y a des Congolais.
vraiment merci pour le partage, vraiment message. Avec plaisir. Message qui ceux qui vraiment ne causent un problème, on a Luka quelque part aide. Koyoka sonité komi kangamate komi bomba mate puisque ça et ça si je moko je comprends que ça vraiment si je moko ya soni mais pour vraiment obimana na difficulté on a il faut que Luka aide. Luka muto oyo za na confiance que non ceux qui na solo li ba problème nanga akobimisango libanda te muto ya confidence absolument Luka muto ya confidence tala esika ni ba kokoko landa moi ba cours oyo ofele puisque nyoso ça coûte l'argent nakato malobate ma mère na YouTube toyebi ke Afrique mobimbe kotaka YouTube na YouTube bazana ba ezana ba tito mususu comment apprendre à lire et à écrire à calculer donc YouTube ezalaka ate ya ba théâtre ya ba masolo moko ezanga tina hein okotala non n'importe quoi mais zwa peta moko ngonga moko boye obi o ngonga moko na kolisa bongo nanga na lamusa bongo nanga na tanga donc et sur YouTube ezali sur TikTok ezali Instagram Facebook ba moyen wana nyo surtout kotanga tout ce que tu veux batu mingi ba professeur mingi oyo bazana na mwa bolingo ya batu bakoma kopesa cours gratuit donc kota YouTube pour bandela wana c'est déjà une solution en tout cas merci beaucoup pour na bino baibolandi biso en tout cas bo zo quand même ba conseil j'espère que kosunga mutu moko oyo azolanda biso na poko lelo merci pour na bino batu bolandi biso tokozongela susu sujet yango profondément s'il s'agit bokomela biso botinda ba commentaire na biso ba commentaire na bino pardon na chaîne na biso bokonoba biso TV merci pour na bino ba bolandi biso en tout cas kozala ya kokangama te bima puisque il y a toujours une solution tolingi bino mingi totiki bino et topesi bino bambote il n'est jamais trop tard prenez soin de vous prenez soin de vous prenez soin de vous merci.